Donc la sorcellerie africaine, c'est la pauvreté, sur les souffrances de disette. Et ça n'a pas misous. Bazalaka initié déjà dans l'ibumwa mama. Akomane ndoki na libumwa mama abotama ndoki abanda kolia che imen na libumwa mama na e. Okomona mwana akola kate tala libumu. Omona mwana akoma ajini déjà baninga ne bakoma meme bakoma milai bakoma meme la bazo kota université mais yaza lokola primérien. Ça tamboli na bana never disons monique bazaba ami. Que mwana koki kozwa zemi pe na libumwa mama. Okomona mwana mwasi abotami déjà batobole litoi. Aza mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kola pie mapapu masopi mafuta toko kisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour mes bien-aimés dans les Seigneurs. Nzambe nalola apambola bino. To kumisi Nzambe lisusu ko zalana bino na plateau ya les Nazaréens na tongo oil. Plateau oyo ngano to lingaka mingi. Liboso ya micro eza toujours bien-aimé na bino bolinga mingi prophète Bruno Boaz. Lelo to ipoto continuer enseignement na biso to solola sur les caractéristiques à cette parcelle occupée par 100 ans. Alors, les autres continuent dans le même enseignement. Les autres sur la cime la sorcellerie. La sorcellerie, oh, ils ont bondoki, n'engi bino moko boyebi, pe ils ont oh, ils ont utilisé mingi et pas les chrétiens. Les autres pe sabino détail et puis comment moto ako détecter moto kaza ndoki ako iba basinga ngondenge nini origine ya sorcellerie. Et si nous avons une émission prochaine, sur la sorcellerie africaine, sorcellerie européenne, et puis sorcellerie asiatique, pourquoi pas américaine, tu peux savoir la sorcellerie à chaque continent, comment et vraka. Parce que Bisso, na qualité un prophète, tu kotaka, na ombre, poto bimisa, oyo, et bombami na ombre, na réalité. Mais avant de faire une émission, on a l'ingénieur bête à cette mingi, na tous les Congolais, au balandakanga, même au bazola d'émission déjà publié en haut. Na date ya le 22 à mois oyo tozana na prière générale ya mboka mobimba tous les Congolais en étrangers nationaux tozo prier jeune ya mokolo moko pour la délivrance ya Congo prière wana tozo prier tozo la repentance premièrement to bana la repentance Nzambe alimbisa mabinyo surtout o bakambi ya Congo basala bakoko na biso basala o memi blocage na Congo deuxième partie tozo kende kobe la vengeance na Nzambe makila nyonso to ya ba Congolais o babundela mbuko kati na solo et sopana na ba agresseur Nzambe ba ko venger ngo puis troisième to ko prier pour la délivrance ya mboka o na lobi repentance ya mboka deuxièmement to prier pour la vengeance Nzambe a venger makila ba Congolais nyonso tout et sopana pour la mboka o puis troisièmement pour la délivrance. La sorcellerie est une art d'initiation mystérieuse exercée par une personne ou un sorcier qui transmet à une autre personne par la voie mystique une influence destructive
puissante, diabolique et capable de nuire des autres en détruisant les vies, les colonies, les finances et tout domaine. C'est-à-dire que sorcellerie ezali eloko oyo tope art obazo utiliser en pour na kubebisa. Comme Jésus-Christ a dit dans Jean 10 dit que les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Alors Satan azo équipé bas sorcier na capacité à nuire, ko détruire, ko neutraliser ko boma. Mission ya ndoki na via motezali abebisa aboma tope ay babongo ko panza. Alors qui est un sorcier? Un sorcier c'est qui? Un sorcier est une personne ou un être humain initié à la sorcellerie ayant la capacité d'ensorceler, d'envoûter des nuits, de détruire et de ramener la mort aux vies humaines. Plusieurs dégâts ou problèmes vécus dans le monde ont causé par les sorciers. Donc, moto babenge ndoki, aza moto aza initié kat na bondoki. Mission na ye ezali pona koboma, kobebi sape kopanza. Pe omoni makambo ebele ekomaka na se na moi oyo ezali bongo ezouta na nzela kindoki. Yango wana komona na livre ya Deutéronome Nzambe azoyebisa Moïse alobi tu ne resteras pas vivre un sorcier chez toi. Donc kotika ndoki te a vivre na ndako no bien aimé. Yango na yebisa kaba na Nzambe que c'est enseignement tozosala ngo il faut la nango attentivement. Pourquoi? Parce que moto tango obsemie obunda na adversaire azali musika que obunda na moto aza pembeni. Nanga to yebisa bana Nzambe na cadre ya kobanga sorcellerie pe ko prévenir ba danger o ekoki koyelo na vie. To yebisa bana Nzambe à tout moment que avant yo sala moto confiance, il faut bon de la non Nzambe atali so état d'âme na ye. Ndoki akoki kozala papa na yo, ndoki akoki kozala mama na yo, ndoki akoki kozala leki na yo, ndoki akoki kozala même mwana na yo. Bato misusu koloba papa na ngana age onde ba bengi ndoki soki azala kandoki banda na botama depuis bo mwana alianga te tina komi na age onde alianga parole wana ezali loba o bosala ka erreur pourquoi soki olingowe ba réalité kende epa ya ba élever oko comprendre la réalité ya makamona ebiso teza erreur moto akoko boko la tabana e asena tabana même 5 ans. Tabana komi munene mais azana projet que na 5e année on a kolia tabana na bonne année. Donc bakoko oyebisa tabake mukonzini kolo no alobi akolia na bonne année akoloba kala to fanda ni alia kangate to mesani déjà ali ngai moto ya zana penser mabe asuka ka toujours ko sala mabe azila kande temps topé besoin. Tango ndoki ake réunion ya bondoki na baninga nae basengi apesa meme mwana nae ako hésiter te pona koyeba bongo kopesa yango na yo mosambeli ekoki ozala prudent à tout moment ngane nazawa na lingaka bato nyonso me nazala confiance na moto te soki Nzambe alakisinga état d'âme na ete pote nazala confiance na moto ekoki Nzambe alakisanga état d'âme na e ba dégâts oyo bandoki bakozaka ngo na via bato lelo zomona même na Congo excès à chômage mingi zati na sorcellerie parce que la sorcellerie africaine ezali sorcellerie o ezo combattre le développement yango elinga kate ke bato ba avancer mais au contraire bato ba bongo ko reculer parce que leur promesse ozo voyager bondoki Afrique ezaba kango voyager te o ba peso promesse ya musala o kende ko bana tango ndoki ayoki akangi yo o kende ozo musala wana to osala te donc bondoki Afrique ezali empêcher moto à avancer sorcellerie noire et c'est pour laquelle mon moto a souffrir ba créer un chômage ba maladie incurable ba maladie au médecine ko biki sate yango mona moto mususu azobela azokonda bozo mona santé za malamu te mais à hôpital ba sali examen général azani na maladie te o ezabondoki wana kindoki tango ndoki ale yo munganga komona te les problèmes spirituels bazola kango ka solution na sens spirituel tango ndoki ale moto akobiki seza kaka Yesu Masia mais munganga koki ko détecter ngote parce que munganga traita ka maladie za normal o ekomi mystérieux ezo senga intervention Nzambe yango parfois même ndenge na sote ya boyo zolandanga ozana même problème santé zo déranger makambo zo ma acheter bien aimé kokanga no mutema te
te luka basali ensemble isiko ozali expliquer bango osaka non effort ya koluka mosala parfois bazomo nous apparaître comme grande fille ou comme grand garçon mais oluka ka mosala te babe alingi kosala te afami mais okotisa no ba demande babenga kaote tope wazwa kona mosala umela kate il faut luka sens spirituel ba pourquoi ces choses zamba ko fungola miso ko révéler tope zamba ko fungola basali ne miso ko révéler pourquoi les choses ne marchent pas. Bon, l'obito y a mortalité élevée. Bato ebele bazokufa wa ceux qui ont sali bilan bien comme on a nombre à mort surtout en Afrique et l'équipe même en Europe. Bato bazokufa terrible. Chaque jour ceux qui ont sali surtout quand on exemple dans la ville à Kinshasa par jour bato bakufa pas moins de 30 personnes. Na ba morgue nyonso okendele lokuti entre 10-15 personnes 10-15 personnes bato wana bakufa kanyonso za ba liwa za normal te ban bondoki ekria kape ba mo soko moni excès bato bazokufa mingi c'est-à-dire zape bondoki na kati okomona blocage financier ou encore un problème ya mariage ndoki soki ateli o miso ata kuti ozana 1 milliard 1 million ako ko réduit au tikali maboko pam na témoignage ya papa moko na priaki na e na voyage na salaki na nini okisangani papa wazalaka grand commerçant zana bozue belé mais papa wana kendati akoma kao pourquoi parce que azalaka na camarade ne moko ya mdoki camarade ne wana aya senge mbongo azumbongo wana akia kangi epote akoma malere otango yazaki na recherche azosunga camarade wana mais camarade wana azumbongo akia tina bouteille akangi po akoma malere pourquoi parce que ndoki d'abord ce que moni bien aimé oko examiner talaka ka ba ngango ya Afrique ce que komi na Afrique moni nganga premier signe d'abord comment les a salité. Deuxième monsieur, comment on a malheureux. C'est-à-dire la sorcellerie africaine, c'est être pauvre, être malheureux. Alors, tant qu'on doki Afrique a solo kayo, doki wana kosala tout que yoko maloko la bango. Yoko comment on moto, so soit fan na poubelle. Au moni moto aliboma, au moni mwana moko chiege, makolunyon son mayanzi. Mais na monde ya sorcellerie aza général, aza colonel, bakolo ba respecta kai, mais na monde physique aza malheureux. Doki africain Afrika ko kite awa na butu akeme États-Unis na nenge kindoke petongo etani azongi mais okokuta ye aza incapable même ko futa billet ya to ya $20 awa o ko permettre porter alongwa peut-être na Kinshasa comme Matadi. Donc la sorcellerie africaine c'est la pauvreté, sur les souffrances de disette. Yango tango yozomo na makambo zo ma acheter. Ngizana bande kobele lo ba koma na po bazana poto bazo souffrir pourquoi akenda poto alité a reçu. Mais tango ye na Afrique alobina ke ko visiter ba famille banda zonga santé baby akoma malade azo kesu mosala bien pourquoi parce que tango ya komia bandoki barloki balobi vine ko bongali susute. La sorcellerie africaine sur les souffrances c'est la pauvreté, c'est d'abord blocage échec. Yangona mwana nzambe koki oldité o dominer puissance ya sorcellerie ya famille na bino puissance ya sorcellerie entourage ozanango okoma vainqueur porte makamoyo soye babongo kokende liboso. Balobi blocage si les nouveaux spirituels. Yango mona ba pasteur misusu azalaka puissance akasu puissante pourquoi parce que au moni dako solango parce que c'est enseignement na sala lokola na simi domaine à sorcellerie no kene molai bando ba pasteur ekoki bino pe boza la prudence il faut na miso a molimo koyeba nani oyoko ko confier responsabilité na kati ya église bien aimé bando kebele ba kota kati na église soki ndoki aye na église aye mission akosala to komoni azana bazel wana azosa effort nyonso tout pour attirer attention à pasteur tango attirer attention à pasteur si pasteur au confier responsabilité tango so confier responsabilité akoluka attirer baninga ne bandoki pembeni naye a éloigner bato ya malamu yango no moni moto mususu ayazo influencier na mbongo kozala ko trembler na mbongo te oteka ministère na yo il faut examiner qui lui confier des responsabilités bato mususu ayazo influencier de l'action affection mais aye mission pour na ko étouffer ministère na yo okomona ba koti na domaine intercession ba bomi intercession église bazuite intercession bazongi na domaine ba étouffer bazongi ba étouffer bazongi ba étouffer ba bloquer nyonso tango ba bloquer système wana ya fonctionnement nyonso pasteur a commis auction sikoyo komona yango mona ba manjimi mususu
Je suis contre ces comportements. Au comment en église, monsieur pasteur a bien si mais bandimine ba comment commander pasteur. Bandimine ba comment commander pasteur a tout ça comme numéro azana mbongo. Ce qui a lobé likambo bo andimi a lobé bandimi pourquoi parce que ba benye ba partenaire. Bien aimé premier partenaire ya vision otozana ngo ya ministère otozana ngo vrai partenaire za Yesu Christ. Mbongo ya moto influenceur ote. Ngai même naza déjà na bandimi ba pesa nga bandimi ya $50,000 mais $50,000 na bango influencer ngate basala mabe na reprocha ba msusu pe basundola nga bakenda kosamba en église mosusu mais mon ministère reste toujours mon ministère et Jésus-Christ est toujours Dieu dans mon ministère. Mbongo esomba ministère te parce que mbongo eza vanité et kotikala na mokili biso tozola nande vie éternelle. Tolobi ma blocage spirituel. Au commun appelle marque de croissance de l'église par des sorciers. Ba sorciers so ba na église si ba koluka ba étouffer domaine nyonso ba kanya intercession ba kangi côté a koyemba isili. Au commun tango yo pasteur moni au sein église de 2-3 ans 4 ans croissance c'est la quartier vie église ezaka les mêmes moi 22 personnes to 50 personnes aux ana bango ba tikala ba matakate ba kitakate. Il faut lukelongi na nzambe to na nzambe bien. Pourquoi il n'y a pas de croissance dans mon église parce que dans l'église tango vie de prière ezali chaque jour Bible ezolo sur l'église est pleine chaque jour nzambe baneko augmenter nombre ya ba chrétiens mais na église ya biso ya mikolo lelo même chaque jour te bénéfice que 2-3 mois nzambe atina ta bénéfice que moto moko effectif ezala augmenter mais tango yo moni effectif etika stable au contraire kitakano kita ezo matate il faut tala état d'âme ya entourage non malam pe ota état d'âme ya bato oyo zo travers bango malam c'est-à-dire la sorcellerie entre pour bloquer la croissance de ton église. Toujours sur la seconde, la deuxième partie, c'est l'étape d'initiation à la sorcellerie. La nanga bien. Étape d'initiation à la sorcellerie. Dans l'étape d'initiation à la sorcellerie, l'initiation à la sorcellerie s'est faite de la manière suivante. Landa bien n'engeni ba initiaka moto na kindokito pe nenge zalaka. Un enfant peut être initié dès le sein de sa main. Si celle-ci ouvre une porte. Bien aimé, dans la Bible, la première étape d'initiation, et ça n'a pas de missus. Bazalaka initié déjà na libumwa mama, akomane ndoki, na libumwa mama, abotama ndoki, abanda kolia chez imen na libumwa mama na e. Azana libumwa mama déjà bimaka ke koloka azoni. Wana koloba prophète ya lobima ke momoko makasi esali maka ndenge nini la nanga be ko comprendre ko comprendre na ngona basi nde ko yeba iloko nini tozoloba ni ce soit la sorcellerie balobi un enfant peut être initié dans les seins de sa main si celle-ci ouvre une porte. Notez bien, un sorcier initié dans le sein de sa maman à la sorcellerie, c'est un sorcier dangereux. Parce qu'il a déjà commencé à consommer la viande et le sang humain dès le sein de sa main. Balobi ndoki oyo azali initié na libumwa mama abotama ndoki. Aza grand ndoki aza dangereux. Pourquoi? Parce que abandi kolia misuni pe ko mela makila banda libumwa mama nae. Banda libumwa mama. Maman mosusu akoza na sorcellerie consciente mais akopesa mwana tango mwana akomi mukolo. Mais maman mosusu azana sorcellerie te mais albalesi mwana na kati ya libumune kindoki. Yango meme to seyebisaka basi azemi ke tango yoza na zemi kozala na molimo abiliali ate kosenga sengate. Ote nga zemi nangelinga nka mingi tondolo, zemi nangelinga ka avocat, zemi nangelinga paipai. Tango yoza na zemi wane komiko imposio ba gumoko, il faut za la prida kote le melango na molina kombo na Yesu. Zemi ko changer motokolia ali abongote. Yango moni kolia ali awana moni loko moko, o zemi nde senga mote metini kaka zoa oyebite moto zo senge biloko. Parfois c'est un sorcier. Tango ya peso biloko envoûté yango kokota na libumu mbala moko e bebisi mwana wa zakati na libumu na balobi si de la consommer déjà l'objet de la sorcellerie vient arracher des poissons pain sucré etc. Balobi ba koki ko envoûté moi so azana zemi na ba biloko akolia comme ba misuni nguba mapa biloko ebele oyo zeposa zemi sengaka.
Tango ozemi nanga elinga kaka boy même na minuit otinda mobali akende kolukelo biloko wana bien mais il faut kotele melango. Moi quand ma femme tango mwasi nanga zaka na zemi odo ya bajimo nanga alinga kaya na biloko wana na fukamise na bondeli enzambe zemi ne senge eloko moko te tia kenda kobota pe abota na kimia tango mabakamwana sale maluka musale nzambe a prier pona yo po basi misusu pe bakomisa ngo meme to esprit to molimo ya ndenge nini na koloba te po baloba ke prophète Bruno Boaza za monoko mabe afinga kabato to aloba kamabe na plateau basi misusu bakomisa ngo neti raison moko ya konyokola bato ausenge eloko oyo ayebike kozwa ngo eza difficile ozemi nde sengi nani déjà azwa zemi sengi ali amaki alemaki te zemi elongwe. Donc il y a des autres choses nous ne pouvons pas applaudir. Et yangone me makaba porte d'entrée na via bateau. Zemi wane senga kabiloko ebele le chandego zemi solo kanine. Il faut qu'on soit la prudent. Balobie te moto akoki pe kozwa. Mwana akoki kozwa bondoki na libumwa mama par des voies sexuelles. Pendant les rapports sexuels d'un sorcier peut aussi ensorceler l'autre. Balobie te nanzela kindoki. Ezana basi misusu azana zemi mais en dehors mobali ne azoke de kolinga mibali misu libana mobali no azana kindokite yopo zana kindokite oke kolinga mobali mususu libana na zemi akeko sangana na nzoto sperme netango izokota et envoûté mwana oya zwami kati na libomu nao angwana couple to senga ka fidélité ou masse même soza mobalité peut-être aux aki na via des autres aux huize moyebi ko zana zemi ozana volonté à combattre la obota na kimia protéger zemi wana ko sangisa nzoto nona mobali mususu te okoya ko bebi sa venir ya mwana wana par des objets ensorcelés biloko nyonso to eza envoûté na kindoki tango moto azo salela yango et automatiquement équipé comme un envoûtement à vie à moi. Le niveau de champ d'action des sorciers. Niveau 1. Les sorciers n'ont pas réussi les capacités d'envoûter et de détruire ou de tuer les gens qui sont propres de leur clan. Il n'a pas la permission d'opérer au-delà de son clan. Exemple, l'onction de la sorcellerie agit qu'aux limites de son clan. Balobie te tozana 3 types ya champ d'action ya sorcellerie. Ba moto oyazali initié na sorcellerie na ndenge apene toko solango bien après chapitre oyo. Na lingi d'abord na expliquer parce que na maneko koloba ke mwana koki kozwa zemi pe na libumwa mama. Alors mwana oyazana zemi na libumwa mama na dozo expliquer bino étape ya signe. Oui, qu'on facilite oyeba mwana azana bondoki. Si tout le monde a botami de jandoki et azala kanasi automatique, peut-être rekobeti so libako, mais nazo biso vérité et kokito lukela mwana tope yomoko to lukelo délivrance. Balobi étape yoka malam chez les enfants de 0 à 11 ans. Mwana o azali de 0 à 11 ans. Boyeba kazana kindoki ndengeni. Premier signe. L'enfant est né devant circoncis. Au mwana mwana mususu abotami déjà bakata ye mwana mobali tango mwana botami bomoni déjà bakata ye na kati ya libumu circoncision est passée na libumu abotami déjà propre bato misusu bamona oza mwana chance eza mwana chance te aza ndoki munene initié dans le ventre de sa maman grand sorcier. Mwana wana za dangereux. Abotami déjà circoncis. Kibana mwana wana. Kibana mwana wana. Chez les garçons, vous remarquez dans son œil droit une tache sombre. Au moins mwana mususu abotami mwana mobali memoni na ngambo alisoni kote ya mobali tache moko muindo munene. Et c'est même neti ezipali soni po mwana maramu te. Azandoki. Mwana wana azandoki abotami deja ndoki. Mwana ndenge wana ekokiboluka basala nzambe na basage ba couper ba lien basale délivrance bote ako souffrir famille. Yango mwana mususu ayaka na libota uniquement batinda na monde invisible mission ya ko appauvrir mo libota abotama malade
akola malade, akomati peut-être même 7 ans, atambola kate, afanda même était mwana wana zo souffrir libota, basé la que dépense, titi boko kote quand même mapango. Tango bosali dépense, timbongo esili kao, yepe akufido yaki mission ya kwa pauvri bino. Tango boti mwana monika kabani malade. Koza la presete, affection ya mwana eza malamu, meluka pe basali anzambe, batala mwana wana malamu. Ba passer na délivrance. Bana misusu bayaka na libota non pas po basunga libota, mais bayaka pote baye babongo ko appauvri libota na sima bongo bakangi bisaka na bango bazongi place bayaki, baza ba missionnaire à Satan. Ce sont des enfants très têtus, impolis, ils n'ont pas peur des gens, à l'égard même des personnes. Balobi ko mwana muke. Oza déjà na sorcellerie de 0 à 11 ans de tozoloba. Au moins mwana muke à bas âge, mais aza teti impoli. Abanga ka motote. Moto nenga na ifo boy ba bongo ko keba na malam. Chez les filles oyaza initié na sorcellerie de la ventre de sa maman, okomona mwana mwasi abotami déjà batobole litoi. Matoi déjà batobola neti ya lata bijou kala. Il y a batobole déjà mato ya bimi mato to buka déjà ke bana mwana wana batobole lito ndenge nini, c'est-à-dire bana déjà ko bima na libu mama kendaka koloka ozomoni mwana mukeme azamu kolo mwana ndenge wana faut ke banaye, il faut ko ke banaye balobi ko mwana bana wana eza ya mobali na mwa mwasi teti tango bozana mwana za très impoli na ndako abanga kabakolo te soki avope so réponse. Okomona mwana toboite mwana za éveillé, mais okomona qualité ni akoza éveillé eza au-delà ya âge nae. Mwana dosa makambo eleki mbula nae, eza sagesse kaka te za intelligence te, mais il faut botale malamu na miso ya molimo. Mwana za sage intelligent akoza la na humilité pe respect. Mais o aza sage ozomona aza éveillé pe teti impoli, mwana wana za na sorcellerie. Il faut ko keba nae. Omoni Okomona, pour oyeba mususu signe zani, il refuse catégoriquement la prière. Pendant la prière, il dérange, il plaît, il fait pipi ou fait quelque chose pour que sa maman puisse sortir avec elle hors de l'église. Okomona bana ndenge wana za initié na sorcellerie na bas âge. Alinga kanelo samote. Okomona mwana mususu na ndako afanda kimia. Mais batika kama makolo na kati ya église. Soki mwana wana bandi kolelo konji mate. Akolela. Il faut asumba asale loko moko mamani abimane bakoko yani église bako bimane libanda même 5 fois avant qu'il te sila. Mwana wana na église akokakate. Mwana ndenge wana komona teke no alboika ke église pa mate. Luka basala nzambe ba prier ne na base ba prier ne avant ba couper ba lien wana bote mwana ndenge wana ko compliqué yo. Alela quand même na ndako ero bo vandi po bosanga na bo banda ko prier ni ere ni akolela. Tu peux prier ici les afandi kimi. Do linga kama kamwanza mete na basage. Mwana wana déjà azamabe. Balobi bana ndenge wana il se crée et même des maladies incurables. Bango komona bana ndenge wana o abotami déjà kindoki. Okomona parfois sala ba maladie ba meningite yemoko a créé yango atengisi kingo do akomi paralysé ba maladie à colonne vertébrale épilepsie donc ko sa malade moko oyo médecine ekoki ko guérite po ay ba bongo ko souffrir famille au bible zolo ba ke bana baza bénédiction ko uté pa na nzambe mwana koki ko koma scandale to pe objet ya souffrance po na libota te. Tango mwana komi souffrance ya libota, akomi ko beti sa libota libaku, mwana ndenge wana automatiquement photos za la prida toke banaye. Po akobebi sa biloko ya libota yon soti akwa appauvrir famille ekokoma malheureux. Pe bato bakoye babongo ko souffrir. Bakoye babongo ko souffrir. Balobi ils sont très malins. Et ils ont un raisonnement d'adulte. Marque de croissance physique. Sa croissance est retardée. Un enfant de 25 ans comme un enfant de 10 ans. Il aime de se faire épileptique. Okomona mwana akola kate tala libumu. Omona mwana
akoma ajini déjà baninga ne bakoma même bakoma milai bakoma même la bazo kota université mais hier dans le cours la primérien ça tamboli na bana never disons monique bazaba ami mais mokolo mwana akola ka croissance est difficile libu me vimba keba na mwana wana c'est la sorcellerie bondoki ya mwana azokola na pasi pourquoi na butu même en charge ya bateau elekie mwana muke miso rouge mwana miso zaka rouge bendenge nini o mwana muke ode nzoto lokwa mokolo azana solo nzoto moko bizarre ata bosukole botie parfum ndenge nini solo nzoto ezaka makasi aza toujours makamone bizarre saleté donc asa mwana moko initié na sorcellerie il faut que tala mwana ndenge na malam balobi azana retard ya croissance par rapport à âge réel naï. Au moins, moi, 11 ans, quoi, moi, 7 ans. Moi, je suis 14 faible na taille, mais ce que je comment ali aka. Asoli ebele akola kate. C'est la sorcellerie. Bondoki yango wana. Il faut que keba na mwana ndenge wa. La beauté extrême. Sensation surtout chez les autres filles. Au comment va au moins moto bateau za kitoko mais on dit beauté moko extrême surtout na ba tribu musuna ebia wa mena lobaka na tanga combattre tribu parce que na combataka eloko ba benya ngo tribalisme des maladies de peau incurables peste de 10 ans 15 ans 20 ans au moins moto nzoto naye abela to makwanza babenga makwanza na lingala et ebika kate mosusu komona ba plein pota motazana pota na lokolo esala 10 15 ans ici la kate pour les sorciers ils ont pas l'envie d'aller voir un médecin na bakawana ozana ta ke nota munganga te motabela pota kala ici la kate ba traiter na mamane nyonso ici la kate luka basale nzambe bai babongo ko prier pour naï l'habitude de tout cassé bana ndenge wana mususu ko découvrir abebi sakabiloko nyonso na ndako mwana banda bota ma télévision apanzaka télécommande apanzi verre apanzi baningane basaba biloko bongote même osimbi téléphone boy posa nezaka kaazwa azui abambi na mabele mwana wana zana esprit à destruction c'est-à-dire azana sorcellerie batinde mission ya ko appauvrir bino mais non pas ya ko enrichir bana ndenge wana il faut que bana bango les vols bayiba somo mwana mususu ayiba mabena ndako ato beti endenge nini o beti ti osilisi kasiko moins de 5 minutes ayibi lisusu okoboma na obeta pamba eza mipepe milimu ezakati nende ezo pousser na moyibi ekoki kolukele délivrance effet d'avoir des rapports sexuels précoces mwana zano mukeme ayebi makamwa mibali kamwa basi pe azol ningango mingi mineur au monde mineur mais yemo kwa mona ne adulte 13 ans 12 ans déjà alingi makamwa mibali 13 ans 14 ans a commis père keba na mwana ndenge wana pour mwana malamu il faut se respecter c'est la sorcellerie bondoki okomona yango ka aussi tout mingi un enfant qui a grandi et fait pipi au lit bato musuti na âge à 30 ans saka suba na mbeto le cas de délivrance Osuba na mbeto na 30 ans, 20 ans. Osko ko comprendre que un problème spirituel. Baka oto kutana na ngomingi menzambe asala grâce. Pona kusuki sana basinyi ndenge na bana ekoloba un bébé qui pleure toute la nuit. Ou qui monologue. Mwana moni na alilaka na butu na moya lali pongi. Na butu kaka alilaka na moya lali pongi mwana wana za dangereux. Moi mususu ala na butu yemo kwa aloba butu mobimba na kati ya pongi na pongi me azoloba loba keba nae ezaba signe ya sorcellerie oyo ezolaksama na tango yo ozomona ba signe oyo nyonso tu ekoki na yo ko informer ko luka basale nzambe pona vi na yo to pe vi abana na yo ba bongo ko luka délivrance na lingaki semana sala introduction ya chapitre oyo Poto kosola nango, je crois même pendant un mois, ils avancent les to sola qui sur les 7 parcelles. Je n'azala qu'apprécier tant on a présenté enseignement
na plateau parce que nous de visionnaire au ministère de la délivrance. Nous avons posé que ceux qui ont touché, bengangai, to solo là, peut-être luka moyen à cause de la solution. Porte yo, oye ba bongo cause kimia parce que ceux qui kaka toye na plateau, to lobby mais to lukeli en solution te, eza lokola tozo sunga mosala nzambe et kende bongo libosote. Na mekili sus kozongela pona makambo na lobaki na introduction. Na lobby te na date ya le 22 et cause la samedi. Le 22 juillet 2017, tozana prière internationale pour tous les Congolais. Na lobi pona Congolais nyonso. To publier déjà message ou eleki na WhatsApp. Na yebe tamboli makasi po bato misu batindeli ngango déjà 3-5 personnes au batana poto batindi, c'est-à-dire tamboli na poto ko négliger date ote tozolo ba Congo ezo bongate mboko eko bongandenge nini yo même ozana poto zana poso zo ngawa Kabila komi Goliath empêché ozonga tant oyo to luka délivrance ya mboka oyango date auto fixé yango ya le 22 juillet oyo ekozala samedi wana Congolais nyonso place yo zali boya kolia boya komela lekisa message pana bato nyonso eza écrit eza circuler na lekisa yango pe verbal lekisa yango epa bato nyonso na kosala pe audio na ngona collection na WhatsApp na imona Viber nyonso lekisa yango epa bato nyonso date ya le 22 juillet moto nyonso a gêné tout chrétien gêné boya kolia boya komela bondela epa na nzambe pona délivrance ya Congo sala repentance nzambe alimbisa Congo pe ba Congolais nyonso deuxièmement belela vengeance ya ba makila ba innocent nyonso tu ba kofa ko banda na ba Lumbumba tilelo surtout bande ko na biso ba bomba bango na est na Katanga tout konso nzambe a na Kasai nzambe a ba ko venger na ba wa kufa ke ba force commune belé na Kinshasa. Troisièmement belela délivrance ya Congo se bateka Congo batia Congo na kati ya bouteille na se ya libanga to na se ya mai nzambe abimisa Congo tolingi na mois d'août ezala mois auto ko célébrer victoire donc prière auto ça le 22 porte nzambe ba boko sala na yebisa kabino depuis tant on a kotaka jeune un mois pour na mboka na loba na ko fixer date ya prière spéciale pour na Congo tala date ya ngwana le 22 juillet 2017 biso nyonso to prier pour la délivrance à Congo. Nzambe apambola la humble servant de l'Éternel Mama Tiffany Mukwa. Nzambe apambola bien-aimé nanga ona lingaka mingi Scotty. On moni le sous sima caméra les Nazaréens pe TD actuel ya les Nazaréens. Nzambe apambola ba journaliste yon surtout ya les Nazaréens pe Nzambe akanisa na yo papa tamtam de l'Éternel na frère Fabrice Makiadi. Nzambe apambola bino nzambe apambola ba auditeur yon surtout balandaka biso boto sa date ya le 22 to luka délivrance à Congo to ko continuer mate ya oyo soki nzambe asungi nzambe apambola journée na bino na kombo na Yesu. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien David Nozamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi